Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs. Balandinios sur Congo sur télévision. Et c'est vraiment qu'on retrouve encore dans la chaîne Abisso, vos messages qu'on Abisso. C'est bel et bien moi, votre servante, hein, votre soeur Natacha Ego Nabi, autrement dit Shannon Lamiel. Donc, nous avons accompagné, invité Nangaza sur le plateau pour redécouvrir comment est Papa Mikungu. Non, il y a besoin de temps pour redécouvrir par rapport au groupe, par rapport au parcours. Mais avant, bonjour à mon boss. Un boss, je reste. Mon boss depuis les États-Unis. Mon boss, et puis la caméra, caméra Roméo, caméraman solo. Saluer mon invité Papa Mikungu. Bonjour. Salut, je suis Steve Kifwani et je suis le CEO de Steve Palmer Store. Je suis actuellement ici aux États-Unis, à Texas, précisément à Dallas. Steve Palmer Store, on est en ce qui consiste l'habillement. On est là pour vous accompagner dans vos mariages, dans toutes vos cérémonies. Donc vous êtes partout aux États-Unis, en Europe, Canada, partout dans le monde. Faites-nous confiance d'acheter vos habits chez nous à Steve Palmer Store. On a des chaussures de qualité, on a des costumes de qualité, on a des cravates de qualité, on a des bretelles, on a des nez, des mouchoirs de poche, toutes choses qui consistent votre habillement. Si vous pouvez nous faire confiance, vous ne serez pas dessus. Pour nous joindre, c'est très facile. Juste taper www.stevepalmerstore.com ou soit vous pouvez aussi nous contacter sur notre WhatsApp et notre numéro c'est +1 319 538 52 98 www.stevepalmerstore.com et nos méthodes de shipping, disons nos méthodes de livraison, c'est seulement 3 à 4 jours partout à travers le monde. Bonjour maman. Bonne santé. Ouais, ça semble aller. Hein. Ouais, comme tout le monde a karaté, qu'on surprendre on a 4 sièges now. Il y a répétition, tout petit moussala. Félicitations par rapport à travail on a moni ah. Merci beaucoup. Ouais. Directement au Kenya, au BTF sur mon parcours nous comme qui moi tombe que ça 3 minutes. Parcours. La Papa Mikungu le loto comme un groupe autour de la famille. Papa Mikungu a banda théâtre et petit le loto découvrir les lobes. Bon, Mikungu vraiment koloba banda théâtre banane théâtre pas mututé. Et ça le lendoté banda théâtre pas mututé. Ngazaki ba grand na ko talande batu ya on a comme artiste. Ko lou le loba ko ça ya comme ça artiste. Tous ara na venu na grand frère na motifka je les salue en passant dans la Luanda. Bon on est rejouer na scène na lupango na bango mais na biso na balcon. On a balcon on t'a ndenge ba tika ba jouer. D'après le moment na cheli bumu na kanisi ba na tota molangela Mikungu denda na tamboli na barabara to comme sika mo de tracer mo de na lokolo. Nde to bando sala buzo bana ba osika na banda bongo et puis parce qu'on a ça comme moi cadré sur ko na maramba théâtre na yaki kokota pa camarade na mo boto alane pas si ko ça on a bando yeba mo ko jouer ce que ya moi ya ba norme quoi ya bando yeba ko jouer pas ça et pas ça wana lokola akaki ne vraiment makasi vraiment te na mona yo za boule na créer groupe na ngai. J'ai créé groupe Nangai à l'époque on le canal Kin. On a 2005 na créé groupe Nangai théâtre. Tout le canal Kin. Quand on le canal Kin na ka tout mon qui pardon parce que non qui déjà tant on banel ya copina ko ça bumuno ko vin sali bumuzo tambo déjà ba bengo Mikungu. Oya ki na mbala moko na monde théâtre ou bien ezaki au fur et à mesure on doit travailler on comprend qu'il faut changer comme te ngai kombo na nga mutapesa ngate ngape na kombo na nga mona mipesa na sens que noto na bandi théâtre babilo na nga mo wana na yo bulenga kombo ni negoza la kombo mabe o mutu so ayoki ka kombo na ko seka na biti eza Mikungu ya mo eza Mikungu ngaba pia nga kombo te mutapesa nga kombo ya ko démentir so pesa nga kombo lukai ti lelo sali groupe na o banda ne pas mutu te juste travailler na ami
Caleb a aussi sagé concours mo be kuma lokolanga en même temps ça les groupes pas Caleb pas Caleb Caleb singa bon groupe na yo yaka koto na no futa yo boy mamno so normal ninga koto ngam dino bimisa mais kuna non zwa pa petit bon vana nanu nga sa parcours nanga dina ke pas Caleb to kutena ba Melina ba Hans ba Duchesse ba Momulo donc équipe complète pena boyo ka Sina kwana boye baka to kutena bango si mamoyo aussi mbaka atenga bia na kati ya Sinar au travail na Sinar ko ça se pièce ni bako mona papa mikungu na kati ya Sinar ko déjà sali so di otali pièce ya mamande na Sinar ya pièce pamba pièce kala mamande na jouera nganga Melina bayaka na maman Jeanne pa na ngai po na mwana azaka na ba problème bobe na mamande na jouera nganga na la reine de Saba na jouera moi musala Theresia déjà pièce mususu na bossa titre na moi si je ne me trompe ils ont dit maman bo kilo na jouera moi na musala Marie Misam. OK na pièce au Marie Misam joua so tali to sali sous pièce mo bo na jouera moi musala Caleb na maman Esther bana be Mikungu voilà c'était moi. OK c'est pour tout le monde parcours et ça vraiment moulay ma casse mais ça ma casse par rapport il y a ba psycho l'équipe Sinap directement après to yaki pour ça ainsi va la vie na Melina Olongo et pas Caleb. Olongo et pas Caleb. Na la ni Melina te. To sala ki groupe na ba Melina. To sala ki groupe na ba Melina. La ni Melina te. Oui, j'étais parmi les cofondateurs, oui. To landa ki Melina te. Je suis parmi les cofondateurs. Et après, ni ça. Après que non, tout le monde. Et si va la. Ndenga na lingele simi na hote. Na beng ba masa na ba petit na. To ke ba lelo makam. Pour créer le bord macam. Quand tu as dit que les cabines parce que tout à l'heure, on va papa Mikungu, tu es directement dans le groupe, tout le monde a installé le groupe. On a les cabines quand même, mais dès que tu as des difficultés, nous autres par rapport, il y a un groupe parce que les vies ils auront toujours. Moi difficile difficulté ni nos qui par rapport à groupe et ça c'est quand maman le sali groupe na yebi ke ba groupe belé zara au sali me batu ba oyate au sali me batu ba ye et mo ba limo est-ce que yo to maintenir difficulté ni okutana na ngoti ozi force à maintenir groupe boy mais na moi Olga no orange to sala boy pour mon abatonda boy to sala boy to ya répéter comme sous 3 personnes. N'est-ce pas? Comme sous 2 personnes, comme sous 4 personnes, comme sous 2 personnes. Si na lundi na bandi TV. Moi conseiller Nancy Basile. Et Nancy na ya nini journaliste ya Biso TV. Et Nancy na banda TV mais na battu puis na ba difficulté côté ba tournage abi président. Yo banda nan. So yo bandi mo na makambo ndenge na bandi lelo makambo pe yango bon. Na niveau local pour battre à l'international na to ko makambo te. Mais bon pour s'abonner pe na Olivier Mikungu TV. Bon s'abonner bon ta ba pièce to ça ba pièce kitoko aux idée. S'abonner pe na Olivier Mikungu TV aux a jamais déçu. Quand na bandi TV na Biso TV ne makambo siko e ba ya et puis ba sponsor payé donc gloire à Dieu quoi. Ils ont marché très bien. Pièce ni ya liboso au groupe nesa que moneke directement bato va s'adapter na groupe facilement. Biso to banda pièce ya liboso la justice divine. Et yaki mais daki moi boy. Tant to eto beti titina mobe. Ndaba kikedi to mati. L'invité kikedi ba Nancy ba Black ba Gabana ma sana Gabana pour ça Gabana je vous salue tous en passant. La bengi saki bango ba eto beti tant to beti to mati. Titina mobe mati. Bota on internet Olivier Mikungu TV na YouTube tomati na titina mobe quand to longo titina mobe to yebi mabinti to petit tomati apparemment ba titre non eza ba n'habite ces ara lingala teza c'est compliqué pour comprendre ba titre ya ba film compliqué makasi longo lwanga et lobi nini d'ailleurs ba titre on est saison à propos de mon titre, tu peux un titre pour montrer le contenu de l'eau en 4. Pour ça, on peut citer femme infidèle ou bien femme insensée, pardon. Femme insensée. Nous devons comprendre maman femme insensée. Moi, si on a 4 pièces, on a salam au boulot, on néglige la famille, on restreinte, on comprend. Mais ça, on était l'eau, on comprend.
Non, comprends le terme. Sur la tête, il m'a dit, tu comprends. Donc, bon, parce que tu vas découvrir. Voilà. Tu vas découvrir l'histoire. Voilà, tu bon baramu, tu as découvert les moko. Même ballon ne te pèse, bon, mi comme les prophètes. Mais Kungu, tu as vu que Mikolo, il va tenir sur la roque de la Katia Nzonding. Bamsusu ba bimi bamsusu pe bazali na ba groupe te ba komi ka mingi ko travailler na Nzonding ezala obengi à travailler pas mi kuyo ko za na kati ya Nzonding bon lokuta mabe Nzonding na sala ba Nzonding lokuta mabe na mona Nzonding naza vraiment makasi te oza poste makasi te landa o ménage ba vérité te naza sollicité vraiment te eza vérité to la vérité kale so na mutu te vérité za vérité na mona Nzonding naza vraiment sollicité te bango babenga na bango na bango bat bayebani ya kingani robenga kingani robenga kingani mais to yoki pe be code yake no na ba poto kuna ba force na bango se sili ba luka bilo rasika nde biso to ya bilo rasika onde ba luka nde biso to ya ozo relève wana ya bat basili biso to ye to remplacer bango to mati bon. La police groupe à la police groupe non comme on a police des stars ok merci pour la correction police des stars siko pièce chez les casiko ko bete biso non moi les somo ya prophète na kati bete ngano li solo bien parce que non mais si on a bêti li solo mais na panza date c'est dans le premier épisode biso ke oye biso nyoso c'est soka c'est soka moi éclaircissement par rapport à Boutala. Tu tiens peu l'internet, tu vois la moni madame la diva make-up. Maman sera pongée sur le long, le roi tu vas dessiner vraiment. Maman la diva make-up. Tu moni nako le papier si vous va découvrir. To bombe za surprise. Ya maman d'abord. Tala, eza maman d'abord. Awa zilana la sabino ka. Eza tala maman d'abord. So na yeba kinde nangana yana nini bota be extrait. Eza maman d'abord moni to la cameraman moni. Prophète Miku. Ye. Là tu peux na col pastoral et puis bien être choisible nzambala. Donc ezo yinda papa insirango. Et mon nana donc ils ont eu une pena donc na ba TV ils ont eu une ami comme les prophètes ba bibi sonde ba le ki oto yende to sa musala bien donc pour consommer biso ka bo le mabiso pour consommer biso bo secret bino ba le ki boye bo sa musala bien mais en même temps ba grand na bino ba zolo ba le ki bozo reconnaître ba ya te bolingi ko se faire voir so boza donc boza na bekiri na bino boko solliciter pe ba ya ba pesa no conseil bino mobuka ba ya te yango ba ya pe ba fina bino bo ngabuta fina ngazate ngabuta fina ngazate so fininga na Nzonding na yo police des stars na ngeza na zora da moi 1 franc ata yebelete moi 1 franc na police des stars na zwaka et puis na tiaka na YouTube na force na nga na robunda na koma monétiser na ndenge na nga donc so ozolo bo fininga yondo lexa air oko finanga te moni vie ya mutu mutu na mutu abi ninga gagner la vie na ye alinga gagner vie na kipede kene sa kipede na yo alinga gagner vie na ki lesbienne kene ki lele na yo alinga pas gagner vie na réellement dans vie réelle normale lo ba tunyo so lo ba biso yango to potana to gagner pe ka bongo nga ngisa kipede pona baksani na carrière et baksani et pesa mbongo et pesa ngande e komemanga lola e gantinga bokonza likolo nga na sala eloko oyo gantinga bokonza likolo c'est eloko e bebisa vie na nga détruire nga na tiko sati papa mi kumo pe ya rapé makasi to tena bana ngombati makasi pesa pasteur apôtre Paul Fonsaka balobi ka na avenue Mwanza na makala Mwanza avenue Mwanza apôtre Paul Fonsaka mon père spirituel donc on atambola so olingo menacenga na bengi corps spirituel la père yé et bundisi okimi apôtre Paul Fonsaka parce que na bi ba bi tozo ba to confirmer parce que za maramolo ba marana ngona là donc au pointer mutu doit que yo mutu loba ki on loba ki balobi donc toyoka ke ba théâtre mingi ba koti na monde ya molili ba msusu ba simbi kiti ba ki ba osukola bazoto mibali bazosukola bino bobo prier na monde na bino yango moninga na tuni opriaka est-ce que yo pe batanta ote kokota na nga basukola nga mbalembele nga basukola nga père asokola nga fort esa nga papa somba mai lomoko na somi mai asambeli pona ngosokola elo na sokoli yo sukola na ba mai ya ba mama na te ba tonton te ba kenda kota ba ye mo na na eloko te bon opiangani
ne voilà c'est la go madame la dit papa yaka la sepeli ye mo ale lo te kuno na zwani vraiment les leçons ba bi que est-ce que botana ngala na bana 4 vraiment donc ba bana na autant au boti bango les mo moko pa bi tena dans le cola papa ngana ça théâtre pour permettre par rapport à la réalité aux théâtre pour permettre ou bien on colo ba péter stop on papa na bi monde na yo ko sala oyoka nzemba jibe éducation mwana te asengaki koya na mokili papa mama basangani baboti mwana badresaka nyama moto baedikaka ye so yalo basala mosala oyo nga nalingi nasala nakoedike nalakisa ye ndenge ezali naboya pwani ngo naboya te naolakisa etala fosala boye fo kende boye okende boye okende boye soko oke boye odindi soko olingi odinda kende boye mais so olingi odinda tozala na droiture okende bi akeye boye naolakisa ye naolingi asala naboya pwani te. Ouais, nous sommes là, la vie, nous déjà ma réponse, papa Mikou, donc nous allons essayer vraiment d'aller à la question, à éclaircir juste par rapport à la carrière, mais plus groupe. Papa Mikou, pour la groupe, bah difficulté, est-ce que vous avez un sponsor ou bien vous avez un poste et puis tout vraiment précisément les caca la chaîne, même de tout bazar partout, le que la chaîne est comment on les canons même dans internet, chaîne les Rolanda, on biso to les gars chaque samedi à 22h juste na biso TV. Na biso TV to les gars chaque samedi à 22h juste et puis pour la difficulté la mono tout dinga question par rapport à la difficulté. Ba difficulté zali ya makasi. Pour on attend oh biso to une année et demie na TV. Mais évolution vraiment zali par rapport à to bandaki. La difficulté zali to on a caméra té. Un ordinateur na biso moroté to louer donc faut bien un caméraman aya bo louer caméra et puis bo à filmer bino bo foutier et puis à qui à monter bo fouti montage donc difficulté za makasi yangwana yo muto tala so za muto mawa na mawanda makamama baluba ngope na mawa yo muto tala so za muto mawa to sengi mbela so za muto mawa ngaza leki na bino na obunda na opota na vie artistique so za muto mawa osalisa bato salisa biso sombe biso caméra sombe biso ordinateur to za na biso reconnaissant to za na biso bengrate difficulté makasi to ana ngo yango wana donc Serge Kalambai depuis les États-Unis d'Amérique qui a le bagage déjà que non to zela to poussa na yemo ayebi mais to za na sama kola papa to zela Serge Kalambai le patron le véritable patron Bogos Serge Kalambai donc oui mo boyoki ba o baza pour ça il y a un groupe la police des stars bon il y a beau contacter ba on va passer numéro juste là na ba fin émission déjà ba on peut ça bon contacter papa Mikou et là aussi n'enga ba par rapport ya vous na autant que mon groupe mo autant que ça la G10 nani nana zaki initiative yana ya G10 to monito na kata G10 to retrouver Kikedi si je me trompe pas tout le monde qui président Konzo ayo sani koloba subo mote oh aya zate oh ayo sani oh c'est bon moi les lisanga bata mayele za bazoba te ah bon oh surtout qui poigne oh bon ayo sani aya te pas les artistes quoi c'est là où sur le vélo mabi toi artiste biso là se mettre ça là vélo monte tout ça là vélo monte apparemment vous avez un problème non on a collègue n'a pas besoin de pas zigoura mais qu'est-ce qu'il faut OK là bien on ça on est seul réagir bon on a dit pour réagir bon il alinga bien la biso té bien bien alinga fait présent biso alinga té ah qui m'a alinga té on mutu na ngai ah magana to solo là depuis to longa pas zigoura mais mutu na ngai so aza reconnaissant bon ça n'a rien à voir avec reconnaissant ou pas bon truc de ouf la G10 vous êtes na bandani ouais la G10 tozali président Kikedi le président des présidents donc président et président Kikedi tozana vice na ye et ça président Pharaon toye wana toye na secrétaire général président Dona Madia Mutalibandi président Dona Madia Muteba toye wana na trésorier na biso papa na biso Kibosha toye na ba cofondateur Prince Amala Belema tout ça les belé surtout na biso ba membre simple tout ça biso na poste était aussi président Gabana d'Écosse on est qui derrière le G10 wana
te na ba bato musu ba mona ba na tang ba ko bato musu na tang te président Hervé président Mikungu président Kinzenzengo président encore donc ba on a tang en tout cas président Alex voilà ba on a tang te bolege beli na kati ya groupe wana azoki na idée osala groupe wana epuis boza na production mpe boza sponsorisé ou bien producteur mo moto amise bamoyen na ye mpo bosala eloko ya bon quand même boza baartiste ya minene epuis baprésident ya bagroupe bokosanga na pamba te est ce que eza na motu moko wana aza producteur ya œuvre wana ou bien eza na ye mona producteur ya œuvre na ye ye moko moto abenga biso asangisa biso mpo tosala jeudis wana oyo eleki bastructure nyonso ya Kinshasa na Congo na be international ti awa donc j'ai dit que nous avons bête à la structure nyonso mutu nyonso asangisaka bato ayeba que j'ai dit to leki on a sangisa on a sangisa ba poeza biso to leki donc kike dinde bino boleki oui yo boyebi ke to leki oyebi kike dinde avanisa biso ne to sala bongo to la pena ofana to sala ezala ba contrat ou bien ezala soko ye boza ba cacher pour bosala loko soko yo futi $10 na yo te wana ezala cuisine internet to kolo ba TVT soko yo pesi $10 na yo ba peso fiche d'adhésion o sa derrière malama na nini na structure na fondation o sa derrière la biso la fondation ouais c'est bien droit à Asbel to souka kana TVT donc on a problème peut être assister moralement physiquement spirituellement financièrement so mutu mo pas menacer groupe na nga boye to bito bo bango to bomi yango pe to sangelo penat to landi banzela so kinda to banzela nyoso banzela ni biso na so kinda ka dino so luka sali so ay bayina biso to bomi yango. Vraiment merci président Mikungu et c'est nous vraiment on a plateau na biso na ngelo ba moi liloba nao ya suka et puis par rapport ya par rapport à émission et journal et l'OP oui d'ailleurs par rapport à émission c'est ce mot de la fin puis message na ba abonné na ya chaîne et puis ya chaîne na biso Congo Source télévision télévision Barbie Congo Source télévision ni makambu Barbie bon s'abonner et belé na Congo Source télévision to s'abonner et belé na Congo Source télévision ne bomo na biso ba on entre bimate na niveau international naza conscient mam na loba local so yé tamba na nzela na ko boma yo na succès na Kinshasa mais na poto non na comme la succès donc Congo Source télévision biso non to s'abonner ah oui ça bien et puis batu nyonso o balinga mi Congo vous êtes toujours fidèle dans Rolanda chaque samedi à 22h juste pour na bateau barana Kinshasa et puis ba s'abonner na Congo Source télévision bola na biso chaque samedi à 22h juste na biso TV chaque lundi à 6h na biso TV chaque lundi na 0h 1h sous na biso TV to zawana yo mutamutema mawa olinga rosa sa artiste balobango na mawa makambo yo mutamutema mawa on sait ça va artiste ou aider bango en tout cas toujours vivre vraiment bien pendaté la difficulté za makasi vous savez ça biso tous abalé qui na bino soki lelo vous savez si biso to vous a ben graté to vous a reconnaissant numéro na biso yango so lingo c'est ça biso plus 243 90 57 18 986 plus 243 90 57 18 986 wana directement aux Zoom sur WhatsApp na Instagram nanga Olivier Mikungu TV YouTube nangai bo s'abonner pe belé na Olivier Mikungu TV tozawana bo s'abonner et belé na TikTok nangai Olivier Mikungu TV donc tous à la vraiment ébélé la salutation non directement nanga vraiment la mambote ébélé boye la nga fait wana mulai o na boa ke la rabatu boye la nga yango il a fait wana mulai naza vraiment na bato belé registre il a naza vraiment na bato belé en tout cas kolimanga te pardon ya liboso toza na madame la diva makeup so lingelonge bonga eza la propre okoma lokwa bébé bota misika madame la diva makeup numéro na ye bon to sa émission na bino to pesaka numéro na ye Maman Blandine Kabena Tangulu na Orléans na France motema ya papa Didier Olangi bambote na ebele Serge Kalamba il est patron Bogos sur lembi o yesinga na kata Serge Kalamba il est patron Bogos na ça on le journal à Lingala Serge Kalamba il est patron Bogos les États-Unis
mbote belé babi mbote na mama Eli Buka na Finlande bambote na yango wana mbote na Jidril Talani na France mbote na yango wana mbote mama na biso lendo katinga mbote na merci Patrick Pinti na France Willy Pinti na France mon vieux Gimpo aux États-Unis wana famille Benza mobile na lembi merci beaucoup président Miko na liste vraiment na sentir merci vraiment président Miko na disponibilité puis l'espace spécifique pour travailler à les autres espace nous sur la Kisantoise la Kisantoise ok merci beaucoup na baonde sur votre qui fait en Kolanda biso content et Nazar content excusez-moi pour retrouver Bino encore prochainement. Je vous dis merci. Je salue directement mon président, mon papa Junior Lobo, président de la fondation LDK. Je te dis bonjour, bonsoir. Ça dépend aux autres habits. Gilles Bamazantima. Hervé Bomolo, mon apôtre, ma maman Sira de Mingongo, Motema Lucien de Mingongo, je te salue ma maman. N'a pas si mbote les sous ma petite soeur, Soums de luxe, les designers, petite soeur, voilà, t'as ma caisse. Donc on a fait ces gros bisous ma petite. Merci beaucoup à nos fidèles téléspectateurs de Congo Source Télévision. Vous s'abonnez massivement, vous commentez, vous partagez, vous ça la biso bien, biso na bineza libéla. Donc merci beaucoup. Je vous dis merci. Bye, à la prochaine.